Parce que bateau est un signe ya kolobana bateau nzamba boaki bango. Parce que bateau basala ka abomination est un signe ya bateau nzamba boaki. Lokola ba évêque mukuna. Oh. Lokola ba évêque mukuna. Oh. Non, le problème est ali abomination zaka divorce té. Ce que s'appelle les soumouté tangelanga na Bible prophète ni na Bible divorce. Et ça, la Bible comme sous les lots aux bêtes là on va beaucoup. L'eau les bêtes là on va beaucoup té. Et ça on va Michel Bakenda. L'eau les traits comme bêtes là on va beaucoup té. So le sing apena na bolimbisi mingi na frère Michel Bakenda azonga no kite asuka na malédiction to monia. Mo remarqué pasteur moko. Quand na ye Yesu azali sute alinga pengwisa bato bazoya pa Yesu. Alobi na bango boyi pasteur Marcelo alobi abi soki paye na paye babalanaki bazano ba paye baza ba paye babalanaki soki ba comprendre que baza ba paye ba bongoli mitema ba kabwana a créé divorce na kati semence ya diable kati na ye. Oui, depuis que le bateke Marcelo dans la semence à diable les lois vont comme Bible lobby, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. On remarque pasteur Azangi Maye le pasteur qui déjà Zalimana Yesu. Alobi na munoko na pas batuike. Soki ba paye ba bongo limitema ba babalanaki ba yebi Yesu fo ba kabwana et comment mawa. Si ba kabwani ba ki apo bazonga. Siko basa nini? Baba ni lofuta tunaye. Yango tout le monde au monde na miso bonzambe akoki ko acclamer évangile ya Marcelo te. Akoki ko acclamer évangile ya Mukunda te. Akoki ko acclamer évangile ya RC pardon, ya RCT. Bango bazotanga kaka Yesu. Mais misala bazosala na kati za Yesu te. Message est clair. Nous avons toujours l'église. Nous aussi ma église. Nous avons kokoya ya ba église belé. Zamba le belinga bi alinga ko sa mingi ba église ba ancien d'Israël. Vi bandeke moko ya noir. Likolo ya mutu ya pasteur ya église ya chapelle des vainqueurs au dépôt. Papa ede. Zamba ba lobi sanga omoni ba korbo oyo. Bazali ba serviteur de Dieu. Bazali ba serviteur de Dieu. Liboso ya pasteur wana. Tous les serviteurs de Dieu. Combien na bazinga ki ba ko. Bazingi ebele. Ya vandi na kiti moko mezaki lokola noir. Zamba ebisinga bi a initia ba pasteur ebele. Zamba linga kwesa la mort likolo na ye. Ba signe ya ba serviteur de Dieu, ba mouchoir, ba veste, ba maille. Biloko belé zali kona bango. Ouais, là tu as raison parce que le roi est nigérien. Et outi mingi na ngambo, ye aza initiateur na bango. Animi ya chapelle de vainqueur, ba lukelo ngina Nzambe. Orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre. Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona mayele pe bonya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi Nzambe mwana ya Canada ya Tongo. Balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, jouets. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43
0. soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bonne santé. Non, Zamba Zoma Telabiso par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci. Voilà, on est avec vous. Une émission précédente, Ezalaki Affirmation. Kolo Yoromo a été chanteur chrétien à Biso, Bazotambola, le Lengue Singélité. Tout chacun un peu dans la révélation, Kola PC pour Namboka, message et tout. Voilà. Marama bien été une Koko Manamboka. De octobre, le lot, le 1er octobre. Si Nasuka, si tu comme décembre, Makambo et Belé. Alors, le lot oyo Moussel Nzambe o memeli peuple de Dieu nini. Oui, avato bandato bondela Nzambe. Amen. Bonango. Mo santo na Israël Nzambe na milimo na bantoma pe basakolia. Basakolia kala. Kolo, merci pour tes moments oizayo. Amen. Sikete boba zolanda biso ba bénéficier lipamboli na kombo na Yesu. Amen. 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 Voilà, merci. Nom de Dieu. Alors, le lot oyo Kolo Asimbio parce que vous allez parler comme jamais. Na téléphone, c'est comme si vous étiez blâmé quelque part. Il y a Robomba, Makambo, il fallait le peuple de Dieu et Eba, Yozo Gardango Ponayo. Alors aujourd'hui, je pense que Rosanabiso n'a écrit aux anneaux quand parabole. Après, fait
non, c'était comme ça, c'était comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la bisoka na kata parabole, on ne sait pas. Voilà, j'ai dit merci comme ça à toute l'équipe de Chemso Télévision. Jonathan Moukadi derrière la caméra, Eli Elias à la réalisation avec Denis Monsolo. Voilà, c'est ça l'équipe de Chemso Télévision. Alors l'homme de Dieu, qu'est-ce que Nino Yokolo a même l'IPP? Merci beaucoup. Avant tout Simba Nyons, tozotanga d'abord na Ézéchiel chapitre 8. Voilà. Tozozala verset 12 mukie to Simba wana. Très bien. Merci beaucoup. Ézéchiel chapitre 12. 8 verset 12. Ézéchiel chapitre 8. Voilà, tozana Ézéchiel. Merci. Chapitre 8, excusez. On est là, voilà. Ézéchiel chapitre 8, verset 12. Verset 12. Ézéchiel chapitre 8, verset 12. Merci. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Merci. Voilà. Si je peux répéter pour une... Merci beaucoup. Alobi. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Merci beaucoup. Qu'on a abandonné le pays. Et ça, verset moko, Zamba Pessi. On a télé sabaté belé. Amen. Ézéchiel chapitre 8. Azolobela mingi ba ancien ya kata temple ya Israël. Très bien. Bo bazotambola na ténèbres na molili. Na minoko na bango bazoloba. Nzambe asenini. Atiki bon. Atiki. Nzambe abandonné pays. Abandonné pe mboka. Très bien. Nzambe atika ka mboka soki ba ancien ya mboka bazotambola mabe. Amen. Même Zambatika ka même temple l'église soki ba ancien ba o ba banda liboso bazotambola mabe. Gloire à Dieu. Neti biso na kata Congo. Malédiction mingi ya mboko yo. Et simba mingi pa ba serviteur de Dieu. Plus pena réveil to na batunas. Le problème ezali tozolo bela mingi trop réveil te. So to lobi mingi réveil bongo ba musulman, bongo ba kimbangiste, bongo ba église ebele. Simo Kimbangu avandi mingi na kimbangiste te. Très bien. Parce que bela bakanisaka te tant tozolo bela kimbangiste tozo sima Simo Kimbangu te. To sima église, wana eza église. Wana eza église, Simo Kimbangu atikali pe ko sala église te. Amen. Simo Kimbangu asala église te. Ozo sa malelo na kati ya ba église parce que ba église nde balakeli moko mabe. Comment ça? On remarque mokonzi na kati ya mboka tazota musamboka bien te église zo yamba ye amen. Ma église zo telema te po eloba. Mais on remarque na kati ya Israël ba roi nde mutu ba bandai ko pon et ba prophète nde mutu bandai ko pona ba roi. Amen. Mais lelo ana temple mabele o ezo sa mabongo te. Très bien. Lelo zo salema o remarque mutonta musamboka bien te make ki na kimbangisi na nkamba ba yambi batandele batapi. Balobi na to baki selo mikolo. O sala 2 mandats 3 mandats. Ozomona. Mutoko boma bato simbi makila mais aye une église bazuki te liboso bazu batieye balobi nzambe na pondio. Baba, tout pouvoir vient de Dieu. Où est les anciens d'Israël? On remarque même dans le cas d'Israël, Nézéchiel, Zamba a dit qu'on remarque que Israël les autres la mabé. Très bien. Bato bazoboma Israël les aba anciens. Bato bazaki liboso. Soko kitina se na bases 17 Zamba bandi kolakisa koma ba malédiction ekoye la bango. Écoute avant to koma wana na moni car na chapitre 8 wana la 13e babi et il me dit tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Waouh. Ba ça ba abomination ba commettre ba abomination. Parce que bato yo eza ba signe ya koloba na bato nzamba boaki bango. Parce que bato basala ka ba abomination eza ba signe ya bato nzamba boaki. Lokola ba évêque mukuna. Oh. Ce qu'on remarque abomination na ye
Ko divorcer za lisumu te. Non, le problème ezali abomination za divorce te. Ce que s'appelle lisumu te tangelanga na Bible prophète ni na Bible divorce. On zamba zala na ye. Na moni simbite ba biso ke loko simbite katango. Landanga na biso en vérité, Bible so bete yeso solo babi en vérité je vous le dis. Amen. Et ça na babiloko mususu lelo tozo bete lango maboko, lo le bete yango maboko te. Et ça ba Michel Bakenda, lo le tirel ko bete maboko te. Dans zamba bo khani da mukuna. Na ina bisolo komoko, omoni justice ya Nzambe. Yango to otanga. Très bien. Soki mutalingi aboya makambo tozoloba, azoba vexé oya pasolango. Abomination na bancien ya Israël. Tobadi koloba nazo sima mingi bancien, bolimbisi parce que bato bazana ba relation. Pourquoi Bible ne mutezoloba? Ce que dès tozotanga kombo ya bancien, il faut aussi ba berer. Ya bancien. Ya bancien tout. O basali. Michel Bakenda zana opena au mwana. Non, aza déjà ancien na ba bazoya. Aza déjà ancien. On a bien mon par rapport au tel ba Matou Samuel, côté là-bas. Non, problème ezali ko simba ba Matou Samuel te. Ko simba ba Matou Samuel te. On remarqué que Félix Michel Bakenda sali kambo Matou Samuel a sali. Matou Samuel tanga ba no remarqué que nyonso zo comme les ezali livraison. Na benga opération livraison. Au moins on zamba ba no boka mutu. Abando tika mutu mutu comme na ngamo Satan soit au livrer. A la sa mutakala na ona polele. So lokola ya comprendre que ça livraison a salé le loko balobi ke na kobimisa ka lisusu album teti na obongo la mutena na ko zongela Yesu. So singa penda na bolimbisi mingi na frère Michel Bakenda azonga no kite asuka na malédiction to monia. O so tangi mingo kitina se o comprendre comment Zamba zolinga abana siko koloba ndenge siko bana kobwaka bango bato tout bazo même abomination. Pourquoi bazo la ke la nemboka mabe. O remarqué muto za Nzambe omoni biso brad omoni to za bolelo biso ba chrétien na ba paye na la benga ngo monde ya Satan na monde ya Yesu tozo welela mingi ka ba an. Mo remarqué chrétien oza na Yesu akangami na paye mais paye abendiye chrétien tikali. Donc ba païen ba mo benda ba chrétien. Paye comment obenda chrétien. Mais epekisa mite ko kende ko zo païen. Ko koma moninga ya païen. Mo remarqué pasteur moko. Kati na ye Yesu azali sute alinga pengwisa bato bazoya pa Yesu. Alobi amema bango na lie na ye. Alobi na bango boye pasteur Marcelo alobi abi soki paye na paye babalanaki baza no ba païen baza ba paye babalanaki soki ba comprendre que baza ba paye babongoli mitema ba kabwana a créé divorce na kati semence ya diable kati na ye. Oui. Depuis quand il y a que Marcelo dans la semence à diable, les lois n'ont qu'à moi. Quand il y a ce qu'on va dire, remarquez ce qu'on va semence, c'est au ganga. Diable a bandu côté envoyé spécial, il y a diable. A bandu ce qu'on accompagné mission. Mais il y a le bar catholique et salle d'entente pour aller en enfer. Non, le problème est que na yena catholique baza ba salle d'attente. Il fallait le bandeka vérité. Il fallait Marcelo le baki yena catholique bango mibale baza na ba salle d'attente. Ndeto obete le maboko. Amen. Mais neta mi longoli ate catholique te ko livre moninga te yona yebo seli wane bino mibale. C'est ça. Baza ancien na Israël. Yoka langage ancien. Proverbe chapitre 9. Tu viens à Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. Pour comprendre misala ya bancien parce que eza na mutu moko azalaka sage yene mutatinda biso. Amen. Yoka mission ba Proverbe chapitre 9. Verset combien? Obandi na premier verset. Merci. La sagesse a bâti sa maison. Yes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin.
et dressé sa table. Na 3, elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. 4, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. 5, venez manger de mon pain et buvez le vin que j'ai mêlé. Ah, merci. Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Ce qu'on remarqué, mutu oyo soki déjà bandi ko bunga nzela bandi ko koma na ngambo ya satana, c'est que abandi ko long mayelo bateki likolo neseni lokola bien aimé Samson. Mayele na la gandel les cheveux suki ya Samson. Ce qu'on Delila aza païen. Ce qu'on mission ya Delila est pour esalini. elongola mayelo ezalaki likolo ya Samson, mais Samson azalaki na kabisa ke mama ya Samson ke kokata mwana na yo nini suki te gilet eleka likolo ya mutu na ye te. Mais Samson abungi mission o Delila ye pembeni na ye. Delila za na Proverbe chapitre 9 ba servante très bien o babungaki nzela. Mais il y a une mission qui pengwisa. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hommes. Amen. Samson et ça les serviteurs de Dieu. Ba Michel Bakenda. Ba Marcelo, ba Mukuna. Nde bango baza ba Samson. Ba bossa di mission, jamais koki ko la kisa Delila secret na yo. Okoki ko la kisa Delila secret na yo te. Il y a remarqué que les serviteurs de Dieu ont livré bango ba mitakala. Pourquoi? Bazo teka ba mission na bango pa ya basho yo bazama ile parce que muto aza na ngambo diable aza muto aza maile te mais muto aza na nzambe nda aza na sagesse. Yango le véritable sage tant azo tinda biso mission aza na posa tozo bato bazama ile te basanini baya mais siko bato tozo bango ne bango benda biso. Wow. Mission et bimi libanda. Yango on remarqué pasteur azangi mayele parce que déjà za libanda Yesu alobi na munoko na ye pa batu ke soki ba paye ba bongo limitema ba babalanaki ba yebi Yesu fo ba kabwana et comment mawa soki ba kabwani ba ke apo bazongela siko ba sa nini baba ni lofuta tunaye pasteur Marcelo. En réalité des choses, Moutounion surtout la kamate ya Marcelo soit bon le monter matin encore tali faire. Parce que Marcelo a zopé moussa mazo bon ça monter matin. Nazaka na bandi mibele. Koza na bandi mibele yango za ko tsa bangolo latin. Eza ko mema ngona libula perdition. Tous les bandi bazana l'église Marcelo ba ko ta perdition. Parce que bazo c'est la version haute. Brad, mission na biso na sena moi oyo. Eza ko gagner ba âme. Comment mo sabato mitema. Siko muto abalani ba yeba na kité. Bateyi bango na nzela. C'est que azoboma évangélisation. Il y a femme femme azokuta na Yesu. Samaritain. La femme samaritaine. La femme samaritaine. Nesika Marcelo zo avec ça Samaritain zo effacé parce que la femme samaritaine tant azokuta na Yesu azobuka balwa bakoko na ye azokenda azozonga na mboka azopanza sango malamu ke j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce que c'est que femme samaritaine soka balaki be bato za babalaki badai ba paye bakoki ko ndima évangélisation wana te il faut ba pengwa parce que ça na bato misubiso de toza boye totina ka pe bana batei sango malamu libanda babongoli si ba couple Yesu ba ye ba zu batem na komba Yesu bazak ensemble ba kopale ke erreur basala ki liboso bazanga ki ne maele gloire à Dieu. C'est comme vision ya Marcelo eza ko boma batu wana babongo la mitema te. C'est que ceux qui babongo la mitema bakabwani c'est que mutabongo osani. Ah bon, c'est mitema te? Ah oui. Parce que na shaka bolingo na eboso ye kuna kokuta na mutu mususu. C'est ça l'église. O babengi église, évangélisation du diable. Aza ko évangéliser pour na Yesu te. Bango wana Ezekiel azoloba.
Ancien d'Israël, on va la maudit. Bazo bebisa temple de l'Éternel. Yango tout le monde au monde na miso bonzambe akoki ko acclamer évangile ya Marcelo te. Akoki ko acclamer évangile ya Mukunda te. Akoki ko acclamer évangile ya RC pardon, il y a RCT parce que RC tout ce sont les mêmes bateaux babungi des gens anciens d'Israël. Les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël. Bazaba anciens d'Israël. Bateau bazo pengwisa les peuples. Les anciens d'Israël. Bateau bazo pengwisa les peuples. Il y a un peuple de Dieu, il faut comprendre tant. Ésaïe chapitre 4, Tangela Bisso. Au monde n'a pas su wana. Tout aussi mariage de jour passé. Très bien. Merci beaucoup. Ésaïe chapitre 4. Bible za pas papa. Bible za pas. Batanga rango bango moko. Bamona Ésaïe chapitre 4 verset 1er. Verset 1er. Merci Toso kita. Na kombo na Yesu masi ensemble na bomo. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Fais-nous seulement. Fais-nous, Tozali, voilà, habit. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. C'est ça. Brad, au monde misala basona babungizela. On remarque tout le monde, Yesu. Fais-nous seulement porter ton nom. Amen. Bango bazotanga kaka Yesu. Amen. Mais misala bazosala na kateza Yesu te. La Bible ne fait pas les moines. Bazolataka bilamba. Balatika tu comprends. Batongi l'église ya beitage, mais na kati na bango misala bazosala eza ya Yesu te. Gloire à Dieu. Le temps est venu. Bayembi bazo yembaka kombo Yesu na kata banzemu na bango. Mais tout bazo sala wana bazo pengwisa l'église. Bazo pengwisa l'église. Amen. Bazo pengwisa l'église. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Comme j'avais dit, c'est une émission à couper de souffle. L'homme de Dieu va parler comme jamais. Il n'a jamais parlé. Voilà, l'homme de Dieu. Avant de compter un message, parce que aux la révélation. Merci beaucoup. Mais est-ce que surtout les caca moi 2 minutes, 1 minute sur le colo, les lots de comme ça l'été à Canada n'habite il est passé à ce qui ça va. Non. Azan est comédien. Azan comédien. Il y a l'été à Canada comédien, mais Azan aux arrêts. Si vous pouvez dire quelque chose, ce qui peut accepter l'histoire une fois. Non. Le problème est que nous avons mis tous amis na mitema. Na mitema, moni congolais mutema ya bon moto ya bon nzambe za ka disute. Congolais koma ko sala makambo na ndenge na ye. To senga mingi bolimbisa na moto akangisi ye biso ba serviteur de Dieu. Suka koyo kabiso parce que ezape ko batela. Eza moto mususu suka zolobela yo oko répondre répéter oko tika kaka. Ovani kimia, ovani na yo kimia. Dans le langage moko balobaka balobela yo bakuta ona ngote. Amen. C'est ça occupe vanda okimia soko daki tanto na bandenge na ye na ebite so mabenga o utaki wapi de tozoyoka mais na yokika na tongo ke bakangila la na opena internet ba yokela ye mawa asa comédien ba comédien ezaki comédie na ye mutu mususu asa na comédie. Voilà. Zamba Sungaye à Bima. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Voilà, on tend vers la fin de notre émission avec l'homme de Dieu. Comme j'avais dit, c'est à couper de souffle. L'homme de Dieu va parler comme jamais. Alors, on va plus prendre le message, la révélation au Kolo à Pesaki. Merci beaucoup. Nous sommes pas molayo. Message est clair. Nous avons toujours l'église. Nous aussi ma église. Nous avons kokoya ya ba église belé. Zamba le Belingabi alinga kwesa mingi ba église ba ancien d'Israël. Parce que ba ancien d'Israël bazotambola mingi malamu te. Ba ancien d'Israël bazotambola malamu te. Premier message nangai. Je vis bandeke moko ya noir
likolo ya mutu ya pasteur ya église ya chapelle des vainqueurs au dépôt papa au dépôt oui bandeke wana babenga bango bandeke nini ya mwindu non na bakorbo namoni bango ebele pembeni na ye nzambe banobisanga omoni bakorbo oyo bazali baserviteur de Dieu. Wow. Bazali baserviteur de Dieu liboso ya pasteur wana. Tous les serviteurs de Dieu combien na bazinga ke bakorbo bazingi ebele ya vandi na kiti moko mezaki lokola noir. Nazo bango na kombo Yesu Masia nzamba ebisinga bi a initia ba pasteur ebele. Il n'est pas dans le bon. Nzamba linga kwesa la mort likolo na ye. Il faut abonder la makasi. Azonga na repentance. Parce que ebele ba serviteur de Dieu ba kwei a initié bango. Okomona ba signe ya ba serviteur de Dieu, ba mouchoir, ba veste, ba maille. Biloko ebele zali kona bango. Ouais, là tu as raison parce que le Nigérien. Et outi mingi na ngambo, ye aza initiateur na bango. Bible bisinga nzamba bisinga na bisa bango. Bandimi ya chapelle des vainqueurs, ba lukelongi na nzambe. Babima, sinon la colère de l'Éternel et que c'est flammé l'icône à bango. Tenzamba yebisinga na yebisa le pasteur Marcelo. Azo nesika utaki na Yesu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mais est-ce que bakorbo wana ezaki bango pekaka bazana Nigeria to ba oyoyo baza implanté na biso? Le problème ezali cause la représentant légal, c'est que ça na batebele bazo na ba pays mingebele bazo ya mingi na sama kolona. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Voilà, comme je vous avais dit, cette émission d'aujourd'hui, c'était à couper de souffle. L'émission d'aujourd'hui, l'homme de Dieu, Alobaki, Akufungama, parce que Sengaki, Alobabongo, excusez-moi. Voilà, on est arrivé à la fin de notre entretien, de notre émission avec l'homme de Dieu. La puissance dans le silence, c'est qui cet homme, le prophète Pachi Bomolo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors merci on est arrivé beaucoup. À la fin. Comme Bomesano, numéro de téléphone, c'est vrai qu'ils ont affiché, mais Mouton est en contact avec vous. Et puis, je voulais rappeler une chose, vu que date est comme le 20, j'aimerais que tout le monde au Amoni Azana pour sa contribution. Il y a la Bible, il y a Makamunion pour un voyage, aide, les Sungi, il y a l'IPA. Transport, Elamba, pour l'Équateur, il faut que le code. Mais c'est primordial pour la Bissaki, carton de Bible pour te repérer ça va baptême. Après Équateur, tu as un Est Goma. Donc, tu as Équateur, tu es Goma. Alors, c'est vrai, vous pouvez contacter l'homme de Dieu, il est là, son numéro est affiché. Moi, je veux plus que ça passe par là. C'est vrai, mon numéro de compte est là, mais ça passe par l'homme de Dieu pour la prière wana est important tant aux sunga et puis l'homme de Dieu asailayo prière wana c'était de mon côté. Alors un message pour te comme na suka na oui Nzambe apambola moto sur le numéro de téléphone azuli bako ya kolanda biso na ina lo bana bana nzambo ba soutenir na mingi musana nzambe amen kola bisanga boy alobi ezana mutu moko a soutenir bino bo voyager na ba tout yango remarqué tous amis coincés. Maman m'a dit papa, voyage les autres pourquoi? Mais il qui répondait que tous amis belé à battre. Nazara seulement na 3 personnes qui vont contribuer. Moi quand somba qui des cartons, pendant moi comme monsieur subandambu. Na bandambu batu asomba oui. À part ça, ils ont mutu moko le sous. Et au Taoulekate, mon mappé n'a pas préparation à mariage. Il y a des gens qui peuvent promettre. C'est la date à le 20. C'est ça. Bazo promettre tellement. Tous on a besoin de sango malam. Papa, maman, on a soutenu la mingi moussa dans Zambé. Contribuer na œuvre. Ce qui peut me dire non, on a retiré que tu es un homme qu'on a ça là. Pour être battu tout le monde benga soutenir biso et ça très important pour le royaume des cieux. Tous ont gagné ba âme. Tous à la base si au ancien ya Israël
o bazo lingami kotambola mingi na ténèbre po bazo boma mosala na nzambe na biso toza bato tozokota na elanga ba o babungi babongola mitema tozongisa bango na nzela pour que bientôt l'époux yesu azoya yango na bi nazongeli ke batutu babenganga na comprendre que tant nazaki pa na ngamoko bato wana e badaki ko surtout baza pe na posa ba prière exemple Dieu le ba prière mais tom susu pe li pa mo kobenga lisusu brad tantôt yoki numéro langa de bien te yango kobenga brad yaka e pa na ngamoko numéro zali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47 benga contribuer yaka oningo pesa biso poto voyager yo moko pe ko zala mingi malamu Zambe ya papa nanga edina bala ako pambola yo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. To comme la souka, on doit finir avec ces versets. Psaume chapitre 11 verset 1, c'est internet que je cherche un refuge. Donc to ya komi bomba na se ya makolo ya kolo smasia na lisungi oyoyo to ko sala. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne professionnelle éducative chez Bso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Merci à toute l'équipe, merci à Jonathan Moukadi qui était derrière la caméra, merci comme ça à Dinish Mosolo à la réalisation et puis Eli Elias. Voilà, je voulais dire un clin d'œil à une assistante, elle m'assiste, elle est là, Anya Star, merci à toi. Voilà, l'homme de Dieu, on est arrivé à la fin, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Zambé, à pas mon ami. Merci. Au revoir. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois oya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engambe mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.